Leke chumwana tala grâce temo akesangana na camarade na ye pamish poti babimisa yo lokuta. Na lobelo ngone espace ni na ekamba mobe ba maître bazana ni leke chu. Na tikali koye biso pete libanda ke o leke chu na saki ngo par erreur ozalo kitoko. Ngana obenga parce que cheval a peu vie nanga. Ah, benga. Na cheval a confirmé. A confirmé nani a ebisaki bango. Merci. Soka otangi palmiche condamné nga kasiko. Obenga Ce qui maître moko atangi ke palmiche o condamné ngai. So avec ke palmiche mutaki oyebisa biso. Voilà, mesdames et messieurs, là je suis en train d'appeler le maître cheval Aka parce que yé pas là qui wana kombo ne petanga mingi na makambo. Bonjour maître. Allô? Allô maître, bonjour, Témon. Témon, bonjour. Bien papa, on dirait où tu es là, on a dérangé hein? Mais ça va. D'accord maître, au fait, obinga kuna bengi yo parce que yo mo yebika makambo on ndenge zo bima na internet na zo mona kombo na yo maté kiti na ba miniature yo kuna yebiki ozala na yo wanoka maître star. Oui, c'est vrai mais wano chroniqueur te wanoka maître star, maître na biso. Parce que maître na bibo eza na problème mobo to na posta net ngana na posta na osa ba émission ya analyse. Lobby tout à l'heure on a ça émission mo ya analyse par rapport au makambo on dit qui maintenant na posta na vraiment éclaircissement moko que makambo ebimaki jour wana ba maître bazalaki wana batomokaki parce que paniche aki koyebisa bango que non Fendi afingi bango ba PD. Le paniche aloba na yango te. Non, tant que j'en ai le dit, bango moko ba ya ndeta yo ki ba bisinga ki muté tinda e disi bango. Bango moko ndo ba yo kakamo. Bango mo bayokaki yango. Il va réagir. La fille a après les questions, namoni les questions à ça l'émission mon Yvette Kalomba lobi que non ba mettre ba ke koyebisa ke pamisha yebisi biso que Fendi a fini biso ba PD on va mettre ba peta qui là vraiment il y a beaucoup de monde dans l'internet tout. Ah. Donc voilà moi OK namoni kati. Je connais si maman qui longona yo mutu ofinga biso ba PD ba mettre ba bindeni que Fendi mutu afinga bon ba PD. Nathalie émission lekechu. Na kamwe. Mona mokile tot banga batute. Omono lekechu sali. Net ta Nathalie émission na seki. Na bia lekechu peut-être a banga kolobela côté ya Fendi pour amoni emsu ba comédien ba attaquer. Ou kota ba mettre ba boya kolobela. Bon, on a engagé ka yemoko. Mais la moni a rejeté faute et pananga. Abi yo mutu, n'a ko yebisa ba mettre que Fendi a fini bango ba PD. Mon frère, leketu. Na bi ko loba po yebi ko loba bien. Ngala message na ngata na ba caméra ko samba boye, ko samba bino ko kate. Mais conscience na yo ezate. Mon a landé une émission. Alobi ke na lobe na palmiche. Pamiche pourquoi qu'il n'est pas obligé maître. Et puis le but que yo obimana mobali obimana camarade ya Fendi. Aza ba preuve. Da tunie na ba voice. Nga za l'acheter et puis nga banga batute na respecter batu. Tant on a yo ke mission na bengi leketu. Na bi leketu. Na zo problème na yote, yo pose un problème na ngate. Mais makambo yo sali na internet. Olingo nuanga. Na likambo nga na yebi mutuna makolote. Tant bato babenga na ba PD tant bato babundaki nga kutwanga na kimaki na nga lisusu na bangaki na nga mulangezwanga na zakite et puis na yebike justice ya mokili bayoka kalito moko omoni déjà bato basali ba analyse na leketu ndenga a se défendre na ndenge na ye na bato basali be mission contre moi na bato babimisinga ke o pamisha nande songi mtatutisi bato parce que bayoki litoi moko atani na loba beba msuba loba ka wa mwa mabeba ocha ba commentaire ba ofinga menga na ya na défendre ni Fendi ni ba mettre na loba kaka vérité na kumba mi pe mama akonzela peso ba opexo na ndako kutu babi oza malade ocho zwa tonga vanda na bikate na kende na zo na bimi pe to kutena mwana mai to koti soirée ndeka soirée tonda kinango wana bato bazaki belé place oza yo vanda pesa kite ekutani ke ba maître oyo biso to yebi o Cristal yebi comme ba vie na ye bazai na table na bango to yo senga to telemana pour place za kite
tozwi mpe totelemi wana soirée ezokende mpe bien mama toza kuna bamalika na baodia na tuli moko grâce aza te babi grâce a tozala awa akei malika oye biso na be soirée ngo par rapport ndenge ekende on dirait eluka makambo Christelle Kutabi toomela bamai tosala noki tosala nini tokende biso o makambo yango eya na table na biso nga mpe na oyeba te nakebisa yo na grâce temo tala basangani babimisa yo lokuta monene soki yo bimi lokuta elakisi babimisa Karine Mokonzi mami lokuta soki yo obimi lokuta ezosengela babimisa bato yo balobelaka Karine Mokonzi lokuta soki yo babimisi yo lokuta monene ezosengela balobela bato équipe nationale lokuta soki yo obimi lokuta bazosengela babimisa Jeli Show lokuta bon yakoma lokuta mokili yango en tout cas ezali penza elengi mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yebake grâce temo boyebi kaka ndenga zala na équipe nationale na ndenga zala na lekechu lelo yo alobaka lekechu aza mutu na ye problème ezate mais sokolandi émission oyo basali emonani clair avant basala yango na oya mwasi paniche basololaki kitoko même na kati émission azolobake yoza mutu nanga boza ba comédien biso toza ba journaliste yango wana inchi tozala mobulu en plus ntango azomi présenter kaza professionnel camarade ne pas zoloba yo penza oza professionnel na kati ya émission bala moko abengi maître wana ya bogar ntango abengi maître wana bala moko bolandi malamu mpe ndenge asali neti ke alamusi ye na pongi ezalaki briskement mais ezalaki briskement te asololaki mpe na maître alobaki yo fosala mpe neti ozwi yango par hasard maître alobi bon nakosala neti okatinga pongi mpe ntango tokosolola nakokata pongi nakokata fone neti kaka naza na pongi na continue pongi alors yango mpe bomoni esalami bongo mais nyonso ezalaki préparé pamba te grâce temo akokobenga mutu bongo te asignale ete ke na minute toza na direct naza mpe na paniche awa tozosolola makambo na yo mais bomoni kaka émission yango na ndenge alobeli grâce temo basali émission mpo babimisa leketu lokuta importance ezalaki asukula oyo aye moninga chéri sel na homme anonyme po grâce temo ye moko azali chéri sel na homme anonyme comme tel akokozala mwasi ya mutu moko toyebi te soki elima alors ndenge moko bozomona paniche ye paza chéri sel na homme anonyme donc baza na makambo presque ndenge moko alobi yango bien ayaki na panda village panda ye na copine na ye bayaki ni na bamaître bayaki ni na findi ye moko mwana mwasi alobi bongo mais bon soki mpe toke musika na kanisa ekokozala bamaître bayaki na décision na ye moko mpe paniche yango bayaki mpo penza trouble ebima na kati wana po grâce temo alobi boye tangu bitumbe bandaki ye kutu sakendaki ne azalaki libanda me ye azalaki wana alors grâce temo soki ayebaki ke bitumbe ningo banda boyoka malamu grâce temoko kobanda koswana ke babengaki nga boye kosimba findi asimbaki fiya na mutu nyonso grâce temo amonaki te amibimelaki deja soki grâce temo amibimelaki seke ayebaki eloko moko eningo lekawa po bolanda malamu grâce temo aye kosukula image ya paniche
abimisa panda Kechu, le Kechu Lukuta, abimisa village panda Lukuta. Grâce temo ayeko sukula image ya ba maître. Ba maître basolwana le Kechu te toujours pas bimisa le Kechu Lukuta. Elingi koloba wana batu na ye mais le Kechu aza mutu na ye te. Wana manteka kaka achaka. Le Kechu ozokanga bisika boza ou bien soko oyoka te etali yo. Mais ye baki grâce temo mibimelaki amonaki makambo na nyonso te mais ye yo kaka ye po abimiso lokuta. En plus le Kechu pourquoi pas ezala ba préparaki yango bango misato wana. Groupe misato wana ye muninga na panish grâce temo na ba maître. Po ba maître mutu moko te amoni bisika findi abengaki bango ba pede. Mais ba maître ba lobaki boy. Ba yoki ba yebisi bango findi ayebisi abengi bango ba pede. Donc ba maître ba yoki pa ya mutu. Mutu ba yoki azate. Alors ekokoza la pe lokuta ya ba maître. Sokeza lokuta ya ba maître elingi koloba boy. Ba maître ba fondaki likamu na bango si ba préparaki ba kosala yango. Ba chéri celle avec homme anonyme bango pe ba yebaki yango ba préparaki ba yaki na ndenge na bango. Grâce temo aye na bato ayaki na bango. Panish aye na copine na ye. Bango mibale ba tiki ba homme comme d'habitude anonyme na bango. Ba maître ba ye. Lokola Panish ayebaki findi za mutu na ye akopusa na toujours pempene ye akotika te. Yango pe findi asalaki soka simbaki na suki ndenge ya lobi soka solisaki nini. Alors occasion emonanaki. Donc ba maître ba yebaki likambo ekoleka. Panish ayebaki eloko akoleka ekoleka. Grâce temo ayebaki eloko ekoleka. Tango ekoleka ekosila neteleki sikoyo. Alors grâce temo akobenga muninga na Panish po sukula image. Pa sukoli image. Abengi susu maître asukoli bango image. Alors le Kechu nyonso etikali na yo oza lokuta moko ya kosakana te. Mutabimisho yango eza ye wana grâce temo. Loba lisusu ke grâce temo ba réconcilier na Karine Mokonzi. Loba soki bazoloba no keba na grâce temo keba. Revanche ezali lokola biloko elala kanisa mfumbu elala. Babimislo ki sala ki ndeki balambi fufa moto. Na mwa mulangi moko ya malile eza wana. Ezala ya secret, ezala ya bière, même ya ntsamba. Omona ngondingi nini, okoli yango na kitoko tu nelengi, ke soko lieki yango tango ezala ki moto. Grâce temo pe ayeli yo revanche. Soki pe toke musika, pourquoi pas likelele pe zaki na kati. Bon, likelele. Bon, pona likelele na yebite soki likelele yo liya makelele po salo revanche, mais na yebite. Mais le kola ba maître basalaka pe batu balinga kosala ba entraînement na maya makelele pourquoi pas likelele bon koto makambo ke mo mobulu e bongila soki sawa po makambo makelele awa ezawa te ezalinde grâce temo na le Kechu na soki si awa bo tika la malamu e ciao a bobo sanate musique ni ange ni démon bimaki. Ni ange ni démon. Est-ce que grâce temo aza ni ange to ni démon? Ou bien ba maître baza ni ange ni démon? Ou bien Panish aza ni ange ou ni démon? Ou bien balingi babimisa le Kechu démon? Na suki sawa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.